Voilà, très heureuse de savoir que vous êtes branchés sur EHP Média à travers cette émission, hein, micro libre que moi, Jemima Ibele, giga de la presse congolaise, la femme riche, la Botifa. J'ai le plaisir de vous la présenter. Na belle le micro, le bon message na robenga ngambis wa mokonga. Donc mokonga zambis o bambis na bis baliakai. Baliana kabangona bango mais mokonga baliaka ti bambiso ka oliete donc vraiment ngai bolianga netaka na munene bolianga ndeni. Donc je dis merci à Dédé Nyongo, hein, qui est derrière la caméra, et puis je dis merci à notre maman, la maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants. Alors na peso bambote lo la kata émission oyo no ya melamno Audrey Moli. Audrey azap attaché de presse et maman groupe sans souci. Siko Audrey ayo lobela nini. Ayo lobela maramba to kanisa ezali initiative oya JP Masamba pour la couper sa diplôme de mérite na ba veuve tout ça. Mais ezaki diplôme na ba diplôme de mérite na ba trophée. Donc oyebite ba trophée parce que ba nani diplôme de mérite parce que ba nani. Alors Audrey siko ayeli biso deux échantillons maramba lobeko concerné car Audrey Moli. Alors je dis merci à notre maman GH, la maman de cœur, et puis je dis merci à JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas, je te confirme. Et je n'oublie pas Eric Nembalemba, papa Molière, Eric Nembalemba, n'a pas ce mot donc triple avec fonction. Et puis je n'oublie pas aussi Papa Matou depuis la ville de Baltimore, déjà c'est d'assez Massaya original, garçon capable. Donc déjà Audrey Moli Yokoya non, Audrey Moli est habité. Maramine Audrey, bonjour. Gros bébé. Ngolo bébé Mokonga. Mbisa Mokonga. Bonne santé. Oui, c'est une bonne santé. Bonne santé parce que mais bis tout dans la question donc Rico Kambembe dans la Santirio, Rico Kambembe donc ça li toko makasi. Ce que Audrey na mbako mingi yo ko le mambu ya ndongo sala kini na ya deuxième édition na ya match ya les amis de Audrey ya marche, ya les amis de Audrey ça li mambu ya coupe sans souci. Ce que lelo oyelingai makambu ya tokanisa. Quand c'est ma initiative ya JP Masamba, Audrey écoute maman comment? J'ai mis au moni na vie photos à série. Oui, photos à série na pesi bana potonyo so bazola ndanga na minicho batantine mopila mbote bazola ndanga mama Cécile tantine Cécile Kalambai oya yebi poto lo wa saki na ye bazola ndanga na minicho oyo il photos à série na vie. Ceux qui ont besoin de ça la COP aux au moins 10 francs solo la na batu. Vous comprenez? Selon la batu groupe sans souci, on a besoin de ça la COP, nous avons moins différents dans les bochanga maboko. Que oya na ninge mo boya ba magui non, na ninga ba aventure non, biso to ko permettre en côté. Ndeko na biso oyo, bozo mona ba biloko oyo. J'aime nanu na mona ngote mukolo moko Neymar ou bien l'international firmé Moubele à Betty Balé na suka ba na ba papier ba ya ko pesa firmé Moubele. Supporter ba ki ko pesa e trophée non. Ba pesa ka toujours mut oyo asali musala nde trophée. Vous comprenez? Après ça, il y a des trophées. Et quand Moussibiso, Ndeko Ayaki, Abondeli Biso, groupe sans souci, pour participer, je parle en tant qu'attaché de prendre chargé de communication groupe sans souci. À part Ngaï Moutoumousso, on a droit, il y a communication groupe T, au président Pessan Pifo, le président Poudre des Chasses. À Bengi Sibiso, Toya qui est tout ça nominé. Nélo connaît. Par rapport à Makam Oya Lobaki. Nominé. Tout ça nominé, Nélo connaît Wana. Ce qui tokanisa. Ce qui t'aime tokanisa. Tokanisa, oui. Neye alobaki wana pon la copine na ye, yamaramba tokanisa te, yamaramba copine na ye, aoluka mbongo. Ce qui zaki aokanisa, aninga chango fele. Vous comprenez? Atala na marche de santé à chango pour na bâche ya pamba 2500. Pour nous participer $10. Groupe sans souci to mobiliser batu to ebi ke biso to za nominé to yé Jemima to koma na salle boy Miami se tanga. J'étais là, place présent pour des chasses à Zanga. Et ça non. Non. Et alors, il y a mis président de la République, gouvernement et moi, je suis parmi les ministres influents, il y a poudre de chasse. Voilà, il y a jeté Yomoronde aux Anna au Yebi. Quand nous avons pas nos papiers, ou bien quand parce que Azaki Kosa la COP n'est pas un bon. J'ai mis maman, il faut pas tout ça la aventure. Il faut pas tout ça la aventure. Tout ce que au moninga hier, marama buzoba na linga ngote yoye binga so buzoba na lubango. Vous comprenez? C'est un Picasso qui nous donne la bibiche qui nous donne la Londres la peste mangombo to ça nga Audrey buzobe la takanzo toté.
On comprend. Mais na mona qui on va avancer yo biso to nominé au pesa biso ba papier en guise de quoi j'aime biso la minoto tanga oyo apesi présent poudre de chasse comme ba présent pesa araboité tala Jean-Pierre Bouetouna bakoma ngo boy te tanga bakoma Bouetouna boy c'est là là bakomi Jean-Pierre Betouna est-ce que poudre de chasse comme on est Jean-Pierre Bouetouna alliance poudre de chasse tala au monde moi ratu mo za ouais ta poudre bakoma boy na moni donc poudre bakoma boy au monde et babiloko moko boy muto préparer quitter alalika na kuma pona sala bat plaisir non monde entier batu nyonso ba ebi banda sans ça kufa 8 ans yango jour pour jour poudre de chasse a dirigé groupe Kitoko azoko mérité ba trophée bande ko na biso bravo X na betel bon maboko jour ba yaki ba pesa ki présent ba trophée o mérité kango mais yo o ya na ba aventure bo j'aime balé onani c'est là nanu o ba pesi groupe ba lobi nini to la nara français bien hier aloba ki toza nominé ta la français commis certificat de reconnaissance cette attestation est décernée au groupe sans souci biso et un groupe sans souci d'Afrique il y a commis groupe sans souci c'est pas nous ça va d'Afrique problème no fait d'Afrique ezala landa pour sa participation au festival. Je m'en ai un sens. Yo je m'en totalement nominé. Est-ce qu'il y a comme qui n'a pas participer? Vous comprenez? Je m'en totika ndeko na biso na ebisi yo ba venture oyo soko salon na ba groupe nsusu. Salon na ba groupe nsusu na groupe sans souci. Oui, je m'en tous en colère. Ngai je m'en na mona jour to ba pesa ki bo président acte mais na mona ki gingo ba mataki azo kone sengo président mataki pe likolo na ideki mo sengo c'est après de boye ko réaliser ngo je m'en au moni mwana mayele lokola ba tantine Cécile Kalambai maman o ayebi poto lokola saki nae place bat basé belé akoko loba mingi te akope ko swana te on peut je m'en ayebi so jour mususu makambu ya basemba biso to basemba te les logos sans souci na munene o ba bibi so soki to yaki soki ba marche wana salama ki plein wana ba tina pour na groupe sans souci pour to le kati na TV to bito rozala to rozala te romona sala mpiaka wana nini parce que président leader so ba kozala ba to o bazali ba leader d'opinion ba kozala bazala ki déjà ba papa koba ba tout bazaki ce ko ka pona bino ba to azate pourquoi bino ba comme ba ne ba ka groupe ba groupe nyonso non na pesi mbote na président na lobité ba to so bazala te c'est lobité na so bino bazate bango ba kozala te c'est ça so to kozala te na bi ba public o balanda ki na sima wana pona oui non biso j'aime to bossa na ka histoire il faut rappeler abiso aux journalistes munene de osali combo l'internet j'ai mis mam na bisayo premier groupe privé na mboka oyo et un groupe sans souci ça je sais oui c'est comme un groupe wana nyonso mike groupe sans souci à université je m'en aloba ngo très bien ngape lobi na ko quitter groupe sans souci on comprend naza mutu na ko quitter groupe sans souci ça au répéter dans moi coulisses tete ko répéter na moi coulisses et makamba lokuta je mima ngai mutu nyonso ayebi na utia ko sala filmer confession oyo pote ningisi pote tie polémique tala ba petit na biso ya ba Mario wana lelo ba ko kalisute ba komi ko lukanga na ba kisi ba komi ko lukanga partout nani ngaza Mario wana mais j'ai mis maman bino bo sala musala otango ya mbaka mutu nyoso awa il faut tuna ka yo mwasi nonani tuna ngasko mwasi ngai na ebi olga wa baluku mama c'est baki saka mama c'est on comprend et alors la mboshilo kinzonzi mwasi ne ornela kinzonzi wale bana oui mobala série on comprend mobala solo réel na habité so na okosa mobala solo faut moi signer bana on comprend biso ba jeté jema ndeti ba petit na ngana ba Mario azalaki Mario na lemba alongaki okota koto azalaki Mario koto to ka na nani ngala yeba te wala ka mosengo be mutu mususu ponga na yebo zaki na guerre na mosengo jema non ya lisuna émission na hote na pesi ya solo na pesi noko Didier Bolafa noko Didier Bolafa grand frère propre moi na Londres solo Tantine Mopila mère Kabishi à Londres bateau ba soutenir ngai bangi pour la question na la vérité réel qui va vérité yaya réel est-ce que ngavement na bangaka jema omoni na okaka matango ya mimo na université to solo la biso na biso bata université ko betela nga masolo bana primaire té
Au comprendre moi na primaire. J'ai man na groupe sans souci na bina longwa lelo. Makas ya ba jete so na bina longwa lelo. Na zalaka chef. J'ai man na sali eloko oyo. O mape belé po o influence mape batum suspect boy. Na sali eloko oyo na théâtre congolais etikala ko sala maté. Yo oza travailleur et pas batou. Mais ba peso chance au sala film mon côté ba film. Confesseur bimaki souka. Pote kouitala, pote fukami na makola grand frère propre respect mon vieux. Olingaku natanga kombo na infirmière mon nene o ayebi Belgique lokola poche nae grand frère merci confession ya ngwane bimaki bientôt kalamingi te bazwa likamba ba réseaux sociaux comme singa pesos na to kanza to zala ki ba pesos nyonso tout ba trophée ça il se va ça été j'ai mis ma diplôme wa zo pété j'ai mis ma omoni na ndenge ya bien ndenge ve na redi monunu na jina monunu baza na France ba lobaka to flatakate après si présent ba nyonso bazala ki na bazui moko on comprend. Tozumi balé tina na ngonini yebisanga na tina na. Reconnaître bino bi balé tous bazumi mormino sur deux. J'aime aux journalistes munene to ba makamto sala. Si qu'on a lobby ezaki un certificat et puis ezaki na diplôme ni trophée. Ce que ba pesi trophée na bato ba sala ki musana ba kufa. Le ko ba zate na musa ba saki ba fuba za trophée. Bino boto za ba mo ba reconnaître bino ka papa musana ba beza côté parce que ba reconnaître que boza ba musala musala bino kitoko la kata na monde. Je non ba reconnaître biso par rapport à participer na festival naï. Ba reconnaître et non que tout ça la musala malam. Erreur ne ya ma commis. Ko yeba ba yebi na bango te yon ba sa makam na complaisant. Ne ya écriture ne créer makambo. Makambo écriture moni soki boye baki makam obo sala na pesi nanu Lisette Kabengele na poto azolanda ngai mbote ye na papa na ejoka Kabengele on comprend au moins na vie to linga ko sala makam na sentiment to linga ko sala makam na sentiment jema na méchant mabe na comprendre okando za nango na zo ebate donc boso okutana ki boye oleki na ba émission boye ko lubengi pe na vie eloko sali ngai ordre te ke donc un représentant valable ya groupe sans na CP nango est-ce que lo bakon jema na ta ko yamba ete pour na makamba buzoba o basali o na ta ko yamba te jema yo okopesa ba veuve ba trophée par rapport à nini to solo non normal réel non lo ba mabe ba veuve par rapport ya mibai na bango o ba kufi donc musala mbele ba sala ki ngwane ya monique a récompenser et bas na bango bazana bon moyi si anya a récompenser bango il fallait récompenser bango na ba papier o est-ce que ba trophée ba maman na biso wana ba respect na pesi bango net ba maman mado ba nani na besoin trophée te ba mère ba na besoin trophée te ba mère est-ce que ba mère ba sala théâtre hein réel n'habite sur ba mère ba sala théâtre ba mère ba sala théâtre te j'ai mis ma groupe sans souci ça institution ya munene na mboka oyo premier groupe privé na mboka oyo j'ai mis omoni les écoles ngai jour na kokitaka école wana jour na rolongwa na pesa président pour des chasses mbote belo papa j'ai beaucoup travaillé na kepe ko sala yanga chemin et ko zate o na zolanda soki ve na nga Didier Bolafa na sima na landa ebote on comprend o na Hollanda redi monunu o na Hollanda Olga wabaluku mama CCT na ki ko sala chemin nga jour na rolongwa kanga makam na ebisa sa chemin na ebisco boko meloko o etika la archive na HP bomba maka HP media na ebike bobombaka Colombe te relaxa OPK ba image HP Media na yebike bobomba et HP Media HP Media na yebike bobomba ka biloko merci na cordon équipe Bumba parce que bo sala kinde to solo la ki malgré to sala kinde to solo la ki na zwaki ozwaki na zwaki omoni ozwaki déjà omoni HP mama mama GH omoni mama je m'obanga qui mena zwaki obanga qui ta on a telemi boyema obanga qui jema émission ya kelengi on comprend émission no ezala kelengi jema parce que na yamba yo pe olobena mampe ya makam oya présidence wana ya papa na suma sumu de Brende ya ba saïse ba modero ce que to komi wapi olobeta ndeko nanga liese jemima omoni pour la réelle azwaka babilo msouté na pesi merci na Janine Nembunzu na kacha Paris omoni soko moni lelo to komi ko tambola ta na contact to komi ko matata moi avion eza grâce na bango yanga za na coin wana sombi voiture teo jema ozanga bandakala jema zala na batu zanga mbongo zala na ba relation on comprend lelo film impact na poto yanga le PCP non o ya makama mike o ya makama mike na obeta grâce na grand frère na ngai infirmière munene na obeta 2 semaines na Belgique
avant année ve mundele ye alingaka batanga ba merka bishi batantine mopila na Londres batanga ba noko didie bolafa yete yakenda poto tango trop discret. oui yende makambu yende na benga yende makambu ça avance tape ça maman cash maman après ça avance na ndeni pour la première fois ba futa mutu na film le roi ngai ezati ba congolais tout ba sala film j'ai même ma mère à couper ba tika ko futa bon ba sala ba 10 épisodes ba paye ça bon ba $800 net petit wana ba paye ça $800 ba paye ça $800 to loba film na ye bo sala ba paye ça $800 moi ma première film na salle ba paye ça $3500 et tika ko zalate tala sko ko zana mutu abongo mu répondre ngati pour maman bino ba boya nini wana ya INPC ba théâtre wana ba ambri na loba qui ont pu na continuer ko loba nous le groupe sans souci d'Afrique pour soutenir fiston sai ma fille donc ba longo les danser bo soutenir mututé et bon ce ko yebisanga yi koto désordre zali groupe sans souci to sani yebisanga yi ya mon petit sko mbilinga peza artiste ko yo d'autres do balwa eskamoro mima wana ba ambri vous avez travaillé avec papa na biso masumu de Brende pour na nini ba noir tozaka mitema malamu te papa masumu mutema malamu ye mtabande loko wana akoka pe kokanga na maboko abi ya ngai na rotika te mais atiki sko bino bo travailler na ye apport na bino ezalani botika to pesa mutu ana ba idée kitoko on présent pour les chasses à muta complaisance te je masoka zala muta sentiment mais groupe c'est là groupe c'est là kala merci beaucoup pour ndenge olobeli moi banga na yo pi numéro contact et puis pour na loko na les amis d'Audrey maram ça c'est kezate oui omoni les amis d'Audrey na collaboration na chaîne pe ya munene ya YouTube tu comprends Maestro Show Production yango ne makambu batu nyonso bwana besoin bozo ba film na ngai bo contacter kaka www Maestro Show Production na YouTube bo mona to banda film ya sika to sala ki confession esili to sali likambo ba réseaux sociaux et ça esili to ça secret des familles yango peso esili to sala 7 jours yango nde makambo mona ba mabi pendu bo mona ba actrice na bino nyonso ya kala ba mama Shako ba nake ko pindola ba mama wana ba papa na biso ngalufa ba nyonso kala o ba bande ko jouer te na bimisi bango ba mère bandimi ko jouer na film Audrey Moli qui je suis nazanani respect j'aime respect nenga grand frère na ngai infirmière munene na kata Belgique respect mon vieux aibsanga Audrey respect leki nanga respect ngana Kinshasa na lata nanga kaka ba kilo respect so monier bo nga to benga ngam kono ka vuana na kopeka zande ye na kopeka za ye ye kuta benga ate moi malamu wana munde tala soke lingama ndakaka yo sepela na tunio na EHP Media bien sûr na sepete pour la nini Dede Mionga sepela ngapela sepela oh na sepete Dede Miongo yo kasko tantine mopila na Londres mère Kabishi na Londres tantine Cécile Kalambai moi si ayebi poto lokwa saki na ye lokwa chakos na ye noko didie bolafa Doris Ebengi na Paris Redi Monounou Gina Monounou Olga Wabaluk maman Cécé Maître Eli Kambembe na Saint-Étienne wana Janine Nembunzu bino boza ya ngai na beti la bino tolo omene na beti tolo ndenge nga na sepela na confession j'aime ndeti ngai bo na obala yo ozala EHP Media il faut bolakisa biloko costume ya libale ya kitongo grâce à ngai infirmière munene na kata Belgique grand frère linga talaka muta eda bato musuba eda bato na intérêt soko edo linga botanga kombone mais ya eda kabiso alinga totanga kombona ete chaîne munene maman confession yango bo consommer pièce na bino numéro te numéro na opesa ça na calme je to chité de dans ça ngasi to chité Dede Miongo oyambi Audrey oyambi capitaine de l'équipe toyebi batu baze belé ya ba na simana ngai ndeti masala nga ona moni kuna bogar na simana ngai tu comprends na simana ngai bango pe ata yomo. Quant à moi, merci vraiment. Batnyo soso qui na lobi mo mabe bolimbisa. Yo lo ba mabe po après na sukolo ba soki na lobi mabe ten, lobi da mabe. Na lobi makamba solo. C'est que le mabe to mamda solo na lobi makamba solo. Ba Mario ba ko ta mabala msubi ba benga ba poto na basi ba bala bango, ba ke ba poto na basi ba mikolo ba bala bango. To lo ba vérité. Je ma. Omoni na vie faut koyeba eloko to sala. Je suis né artiste na kufa artiste. Ba c'est ba génération na mino te, maman mukolo, potanga odaye na article bo mengo. Te ba intérêt. Je ma.
ngai na bali moi sinanga pour intérêt. On comprend? Maman c'est Olga Wabaluku na bali pour intérêt. C'est la femme, il y a rêve na ngai wana na honorer. Hein, dans 3 semaines, 4 semaines, on aurait. Mon délégation pour to ba redi mon nounou les mystérieux, ba Gina mon nounou, ba grande sœur ba Corinne mon nounou, ba Sandrine mon nounou, ba Tienga Poa, ba Joli Moli, ba Mike Malaba, ba Chloé mon nounou, ba na Braza ba kokatisa. Délégation pour to koya, infirmière mon nène grand frère propre koya. Pour un mariage André, na bali pour intérêt. On peut ça conseil na bande konangai. C'est pas la femme qui épouse l'homme. Mais c'est l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme. Valère Noéza wapi. Petit nangai. Yekola nanu avant kolobaka lobaka yekola. Mukoloba ko benga na yo. Mario na lembi kende na yo na baye mukoloba ko benga na yo kozala. On comprend? Yo ko kansate $800 ana ozwa kinde makambo passeport au sali nde makambo. Voyage na moko ya vieux voyage wapi. Moko kaka. Voyage wapi. Je vous assure, j'ai mis ma mère à couper. Grand frère, dans le internet, véco qui s'en a sonité. Avant année aussi là, réel, autour n'anga, j'ai mis autour n'anga. Avant année aussi là, dans la Belgique. Pour 2 semaines, grand frère, dans le internet. Infirmier. Venant infirmier, dans la Belgique. 2 semaines à Yozonga. Peine en qui m'a été. J'ai mis dans Yozonga. Talaganga na moi c'est nako. Maman c'est Olga Wabaluku. Na qui m'a n'importe na tika. Qui veut pas Olga ne obenda. Jamais. J'ai ma na robeta 2 semaines. On va na poto à na ba société. À na ba société minene au ba travailler ba salaka. On comprend. J'ai ma souci à maestro show production eza kotombola ba jeunesse na biso. J'ai ma tala ba artiste comédien na biso lelo ba komi artiste so ki abeli komi ko la gouvernement. Artiste so ki lelo maestro show production pour encadrement ba jeune. Congolais to tambusa bango ndenge sengeli jema ba tunya so bona ba film na bino bo adhérer na maestro show production bo contacter biso na numéro o anakin muto azokamba yango o ba pesi charge ezangai Audrey Moli na bande kunanga Armand na Ezekiel toza wana to kambelo kuana numéro ya contact eza 089 64 36 481 plus 243 089 64 36 481 plus 243 089 64 36 481. Quant à moi pour finir na pesiba na potonyo sombote talisto belengo baksu nani otongo bakse nani Audrey olukelanga problème T4 4 na sengi of maka tantine mo pila na Londres nzote boya mbindo fona bandele bat balie sanga bango wana yosko pesa infirmier na peso mbote grand frère propre voilà dans la bana bongo tenga na sentina j'ai ma ressenti maman faut na senti pour na continuer j'ai ma omoni bo kwa émission journée lelo tibonga suko na senti na ko lobby soki lobby lundi mardi code ne kuya na robenga tala wana mundele j'ai ma maestro show production to alo makambo soko yete na oleka na micro pe bingai chana ebise grand frère j'ai ma na lobby biloko mi balé code no ekoya na makamba Belgique. Tu comprends? Code no mardi. Benganga to na ba numéro de téléphone de son balé. Benganga o mona code no wana mundele. Dede Miongo papa mande febele. Yo yebi réel. O ki makam na lobby abenga a romona. Bo ba fan ba tout na monde entier chaîne akotala et akaka maestro show production. Yango ne makambu yango simbi confession, yango simbi likambu ya ba réseaux sociaux, yango simbi secret de famille zo ya 15 jours. Yango nde makambu quant à moi na pesi tantine Cécile Kalambai, moi si ayebi, moi si ya pembe. Minu pembe qui toko wap moi ça yebi poto le roi ça qui na pesi redi mon nounou grand frère propre mbote na souk ça na 2 personnes maman c'est Olga Wabaluku la préférée c'est la femme c'est l'homme qui épouse la femme et non la femme qui épouse l'homme Mario bakobengana OK merci j'ai réel notre émission latine dango et voilà en tout cas pour moi en tout cas Audrey sur la katioté Audrey n'a invité Zalarani sur la katioté n'a invité sur les Zalarani donc je dis merci à Dede Miongo na mondongo veno otike peno Audrey po muninga na comprendre tricage bo betinga na comprendre nango ngala comprendre tricage bo betinga Dede Miongo na Audrey na comprendre ça un problème té je dis merci à maman GH la maman de cœur la maman de tous les enfants et puis je dis merci aussi je dis merci aussi à JB Kumaluta le
pétrolier de Dallas tant Audrey ya comme ça le vieux infirmier ngana bijibe kumaluta le pétrolier de Dallas to ça nini vrai code mboka ya Willy Musheni vrai code mboka auto zala kana na le banini papa Matou motema donc na habité ko la ville à Baltimore papa Matou la ville à Baltimore na États-Unis ba maman nga tu balinganga parce que no moto fa nga tu de partout papa na Simplice na Paris na Pesio donc gros bisous Simplice à non moi na mon côté quoi non moi donc d'ici là portez-vous bien c'était moi Jemima Ibele Giga de la presse Congo bobe so benga mingi mikolo mbis o mo konga mbis na mbis balianaka mais bato ka kolia mbis na te po Adam Congo donc Doris Bengi dans la Paris de la part de Audrey Molier. Voilà, nous allons nous retrouver prochainement. Bye bye, JB Kumaluta, bye.